Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino nyonso bolinga mama Elia Nitu. Na pesi bino mbote mingi. Boy ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Faites-moi savoir si vous allez bien. Nga wabino ça va kimia ezali. Nzambe ya mawa azobatela biso. Ngana fumukanda toza bien. Libota nyonso pe baza malamu. Ebongo bino kote na bino ndenge nini. Boza bien. Boza na clavier. Boko mena komelanga. Nayoka kesengo. Natangaka. Mama tuko wazima, mama tuko wazuri, mama Elia, so na bi ebwe, muso wakumi fioti, mama engeye, na munu fioti, so kina komi, so na bi abarizenu, muzuri mama, comment ça va? Tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth, ça l'a plaisir, parce que bino boza deuxième famille nanga, nga so ki nzamba la musinga na makasi, lokola nga la mino tolala anda kumokote, yango pe na tunaka baye bangai, boni bino, boza malamu, muko wazima, abari yenu, ebwe, mavimpi, la pesi bino mbote na bino nyasa, bolinga mama Elia Nitu. Merci beaucoup na babone na nga nyonso tu. Merci na bato nyonso basutenaka mama Elia Nitu. Yo pende ko sokuten na nga mbala liboso ko hésiter te kende o s'abonner na Elia Nitu TV. Soko fini mbala liboso o s'abonner, mbala mi balo fini na cloche ya notification pour que ceux qui émission eske koti et ça la yo signe we ba ke mama Elia Nitu a koti si vidéo ya sika. Na yo pe motoza déjà abonné. Ko hésiter te pona ko partager ba vidéo pour ça na batu mususu ba yebi chaîne na biso ote. Ceux qui osali ata partage mon côté mi ba to misato e ko sa nini e ko sunga pe bande ko mususu ba découvrir chaîne oyo ya Elia Nitu TV. Merci pour la soutien na bino. Merci na bapel na bino. Merci pour na encouragement na bino. Merci na bino nyonso. Oyo bolingaka maman Elia Nitu. Oyo deuxième maman na bino. Deuxième maman ya bana na bino. Maman ya ba yebazanga ba maman. C'est maman Elia Nitu. Lipeka nanga eza nango. Bana nanga soki souci eza maman azate, maman osimba na nzoto azate, komitungisa te. Numéro téléphone nanga eza 06 15 31 69 90. Obengi ngai. Lipeka nanga ezali pona kotia nini kopesa yo mwana nanga oza na mama te otia mutu na yo lipeka eza nango. Obengi ngai soko ozwi ngai te benga na WhatsApp tikelanga message na ko rappeler yo pona yo muto zo tala nga soko oza muto akanda ko tala nga te po osipela na nga te awa elekaka nde boye biso toyaka bato ya bisengo awa eza kaka bisengo toyabata bisengo tozaka bato ya kanda te soko oza muto akanda muto osilikaka pamba obandi kotala mama Elia Nitu okosipela na nga te. Ceux qui osent muto akanda olingi koma pe muto esengo wana kende ko s'abonner na Elia Nitu TV otala pa na biso awa toza famille tosolaka na ndenge ya famille awa tolinga bato akanda te tolinga bato ya esengo toza na masolo ko solola lelo boyebi ke awa toza na émission préparons-nous pour le mariage. Émission préparons-nous pour le mariage tolobaka makambo oyo etalaka na répétaka toujours na répéter na lobiki émission oyo préparons-nous pour boki bien préparons to milengela ezalaka pona ko bungisa bana o bazokende na kati ya mabala ezalaka pona ko teya baza na kati ezape ko sunga ba oyo basi ba trébicher basi ba bimi pour que prochainement ceux qui bazui ba gloire à deuxième maison ba bébisa tina émission préparons-nous pour le mariage. Yango wana on donne ce qu'on a yonga mama Elia Nitu na pesa ka bayo batala kanga oyo nga naza nango likambo to ko so lelo etali ba maman etali ba papa etali famille etali libala etali lieu sacré etali cuisine etali comportement ya mwasi etali comportement ya mobali yo makambo to ke no so langa na bino lelo ceux qui ne na vandi aweza pona ba aventure te ezaka poto solo la pona. Comme on dit, on apprend tous les jours, nous devons apprendre quelque chose. Et ça, nous devons kota mabala, kotika libala, po tika babala nga kaka balanga e babala ngai. Agangika c'est bon le mariage, mais contenu, valeur wana, aïe bien ngote, à comprendre pe ngote. Pourquoi? Parce que balaki ce qui est ngote. Alors le col la maman il y a dit tout deuxième maman zali, profitez-en, bon profitez boyoka. Et ça na libala moko. Ekoti milinga milinga
lelo tokotala na kozala besoin ba réponse na bino soki tosi kotala émission oyo tokosalela yango mpe live tosolola toyeba les pour et les contre. Émission eza boye lisolo eza boye eza na ndeko moko ya mobali bakutanaki na ndeko moko ya mwasi awa na mboka ya France kokutana na bango bakutanelaki wapi na kati ya église babande kosambela esika moko na losambo na bango babande kosambela esika moko bango moko basali nini balingani balingani basali effort bakomi kovanda esika moko avant ke babalana babandi kovanda esika moko na kovanda esika moko mwasi abotaka mwana na ye moko atikaka ye na Congo mobali pa abota mwana moko atika na Congo ntango babandi kovivre bango mibale bango so baki na mikanda mutu na mutu azalaki na mokanda na ye na kovivre bango mibale baboti bana mibale nsima ya kobota bana mibale badeside ke fo tobengisa bana na biso baya babengisi bana na bango bana bauti Congo bana baye poto basali effort bana nyonso mibale bayaki nzela moko mwana ya oya mobali mwana ne pe azali mwana mobali mwana na ye ayaki poto na âge ya 10 ans mwasi mwana na ye pe azali mwana mwasi mwana na ye pe aye poto na âge ya 10 ans bana na bango bazalaki na bambula ndenge moko kovanda na bango na kati ya ndako ya libala ndenge baza kovanda bana baye mwasi a changé comportement epai ya mobali aza kosepela vraiment na mwana ya mobali na ye te aza kolinga mwana ya mobali na ye te pourquoi parce que na église baeglise oyo boyebi balinga kokanga bato bandoki bana baninga mosusu bakaka bandoki bana bazaka na milimo ya mabe bato bazaka bato ya baeglise bana na bango moko baka na milimo mabe te bana na bango moko bazaka bandoki te me bana ya bandimi nde bazaka na milimo mabe bana bandimi bazaka bandoki surtout soki mwana uti Congo awuti Angola awuti wapi aye mwana wana azaka na kindoki surtout soki aza mwana ya mobali po biso nyonso toyebi ke na bandako nde tozalaka boye basi nde tozalaka tonganzamaka eza ndenge wana depuis la nuit des temps yango babakaki ndako ezalaka ya mwasi mwasi nde bisika mbeli na ezalaka mwasi nde bisika kikalungu ezalaka mobala koya boazo kata fourchette azomona te fo bisika tala na tiroir okomona yango lekisike ndako ezalaka ya mwasi ndeko na biso wana ya mwasi Irene alingi mwana ya mobali na ye te papa aza koobserve aza kotala ndenge baza na kati ya ndako ndenge baza kovivre ozomonaka bainjustice eza makasi par rapport Irene ndenge aza na mwana na ye oyo awutaki Congo na mwana mobali na ye non injustice ezalaki mwana mpe aza komona papa mpe aza komona mwana kokisi 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans kovivre ya mwana bien na kati ya ndako mpo mwana aza na esengo soki papa azali soki papa aza te mwana azaka na esengo te mpo na nini affection na mama eza te mama Irene affection na mwana eza te lokola na église na bango nde baza esika basambelaka mpo na ye kaka mwana wana aza milimo mabe oyebi te wana aza mwana mbanda mwana wana aza na milimo mabe oyo ye awutaki Afrika ana milimo mabe te mpo aza mwana na ye me mwana ya mobali na ye kaka aza na milimo ya mabe bamangomba bamangomba ekoma kokabola mingi mabota kokabola mabota olie basangisa bamangomba losambo lelo koma nini bamunaka bandoki partout na gauche ndoki aza na droite ndoki azali bandoki bazalaka partout vika lote ungena milima ekando ebisanga mpona kitisa motema ata ya nange je n'aime bien alobaka ma sœur faut boire beaucoup d'eau. Mama Irene banda bana wana baya ye lokwa sepela tene pe mwana mobali aye avant mwana mobali na ye azaki esengo ya bana baya mutu oyo asali ke bana na sembale baya ezali papa Claude mutabengisi bana mama Irene achelo ko moko ta chembongo moko te na voyage na bana na mibale papa Claude mutabengisi bana na mibale abengisi mwana na ye abengisi na mwana ya mwasi na ye ndenge balobaka na ba Congolais ke soko olingi soso olinga pe na maki na ye okolinga pe na salite na ye mama Irene azo sepela na mwana oyo te ayaki bazovanda na ndako malgré ye mpo na ni église intoxika ye mwana wana aza milimo mabe boyebi ka basi kolinga mwana mbanda ezalaka facile te
basi mingi bazaka mitema mabe po alinga mwana ya mutu mosusu me mibali mingi bazaka na bango malamu akuti mwasi aza na bana soko alingi yo mwasi akolinga na bana na ndenge wasakana te ndenge mokili yango esalama ndenge wana papa na biso na Claude akomaki kozala na pasi mwana aza kokola mwana azokola na pasi ya motema mwana affection eza te affection ezaka ya pa ya papa me mama affection eza na mwana wana te mwana wana akosi 15 ans papa na biso Claude akomaki koyoka pasi ekomaki kotungisa ye situation eza na ndaku mama ero nyonso barapport banda mwana aya nalotaka bandota mabe mwana nini mwana na yo banda ya nalotaka bandota mabe nga fona bima ifona kende kosambela ifona kende veye soki mobali na yebise ke non mama kokende veye te opekisa nga nakende veye te mpona nini nga fona kende veye nga fona kende kosambela mwana ndenge aza boye aya milieu mabe mpo mama na ye ndenge aza wana ntango mwana azoya mama nalobaki makambo omona mwana ndenge atalaka nga te mwana atalaka nga mabe mwana aza milieu mabe emataki ekitaki kaka kokanga mwana ya mobali na ye ndoki me oya ye ange oyo eza na problème te ka mwana mobali nde moto aza ndoki kolia na mwasi kolia na ndoki les femmes bola nanga malamu na amela mai po kitanga motema po lisolo yango evandinga siko na amela mai bozo kita muke muke eko kitaka na komelaka mai lekwa moto amela masanga ntsamba eko kitaka nga motema mesana nanga ka bongo awo ezalaka bosoza mutakanda osepela na ngati mabe moko yango wana papa na biso komai na pasi ya motema ezotungisa ye mwana yazaka bien ka soki moko aza papa aza koobserve azomona makambo ndenge eleka na ndako yana mibali mosusu baloba mingi yana mibali mosusu baloba mingi te azotala kama ndenge ozomona ti zoba azotala kama makambo ndenge ezoleka papa wana akomaki soki mama Irene alingi kokende na veye papa akoboya akoyebi so kokende veye te mama Irene motu makasi ya kosakana te ata mobali abi kokende veye te wana oloba na sese nakende ndake esambela te ko na mwana makobizali mabe mwana oyo ntoki oyo na kati ya ndako nanga oyo nga nakende veye te akozwa saki na akokende veye malgré mobali aboya akende veye akoyoka te mwasi moko motu makasi mwasi moko tetu alingaka koyokela mobali na ye te nyonso mobali abakisaka kaka mabe alingi kaka oyo ye alingi nde mobali na ye asala mobali mpe amisalaka apeti asalaka kaka na baordre ya mwasi na ye ye amonaka kaka mobali wana yuma eloko nini elekani ye boyoka siko mama likambo eloko elekani wapi boyebake na baeglise na bato bakenda kosambela bongo baselibatere bobanga te Kolo Yesu azali tokobondela tokosenga nkolo apesa biso nguya potobala makambo ezawa boyebaki baselibatere bazaka na kati ya lingomba batalaka baza kotala couple nini eyoka na malamu couple nini eyoka na malamu te soki bamoni église esili mwasi liboso mobali na nsima bana na katikati babi ici y a un problème te mais soki bamoni ke couple église esili mobali azwi seki ya mwasi na ye amemi balobi awa mpenza likambo ezali bolingo mwaye tokota eza te mais so bamwika mobali na liboso bana na katikati mwasi na nsima babi ici y a un problème eza na ndeko moko mpeka na kati église na bango azaki na ye célibataire aza na ye na mobali te aza na ndako na ye na mwana na ye moko aobservaka bango ka ndenge bazalaka atala bango ka ndenge bazalaka amona boyebi mutu oyo aza heureux amonanaka bible ebi celui qui trouve une femme trouve le bonheur mais soki oza mpe na mwasi apesi yo bonheur te ça se voit omonaki mutu bonheur eza te mwasi oyo apesaka mobali kimia mobali oyo azaka mpe na ndako na ye na mwasi na ye mobali bakipaki malamu amonanaka bolingana na mobali abanda aza kolata chemise ita mosusu x soki mwasi bandi kotia maboko na moto oza kokipe ye kuna mpo oza kaka dagadagadagadagadagadagadaga oza ata bacholanga nazanga mama mama nanga Lisi Ndombele ata bacholanga nazanga mama nanga Lisi Ndombele
ceux qui daga balesaki kitoko mobali wana amonanaka alonga na taille x akomba yango na xl mpo na nini baliesi kitoko nzoto etondi motema mpe etondi me eza na bato mosusu akotondisa motema atondisi nzoto te ena mosusu akotondisa nzoto atondisi motema te. Or mwasi ya bwanya, mwasi ya solo, mwasi ya malonga kotondisaka nzoto te. So otondisi nzoto tondisa mpe motema, soki otondisi nzoto otondisi na motema wana okomonaki ye moyen Christine ya kokota na kati ekozala te. Soki otondisi kote moko kote moko etondi te, Christine moko oyo akota na kati presque moko akoki mpe koya. Ndeko wana ayebi masolo na bango kati ya ndako, batongaka bango na eglise. Ye bino boolanda bango nde bazana bomona bango ya couple babimaka boye couple me bayokanaka na bango te. Mwasi wana koti ya alingaka mobali ya mwana na ye te. Wana ser wana mosusu Christine azoyoka masolo ndenge bato baza kobeta. Alingaka nani yango Irene alingaka mobali ya mwana na ye te. Akanga mobali ya mwana na ye ndoki. Mobali kuto azaka leste. Le malheur ne vient jamais seul. Mukolo mususu papa na biso wana voiture na ye ebebaki voiture na ye kufaki nde kaka ezalaka. Papa bimi ake kozwa train po akende musala. Na kobima na yazwa train akende musala bakutani na Christine na kati ya train. Tant bakutani na Christine, boni frère, bien papa, maman boni yo ça va. Basololi wana. Tant basololi, moyen tenga yi vraiment voiture ebebi mikolo nazaka mutu a train. Ozora train ya air nini? Na nazoka ba train ka ba air okaka nde tokuteni bo air na nazoka ba train na ngai yango na pona kinde musala. Christine chango na mutu azoka train na 10h. Ngapela 10h na bando zalaka awana. Pona nini poisa yoka ki deja masolo. Bakutani na papa wana na kati ya train papa na aza kolia kebab. Bino so bovana na France bobi kebab, na Belgique babe yango pita, na Kinshasa babe yango shawarma. Papa aza kolia kebab na train yabi Papa Claude, bono zole ba kebab bona kati ya train abi mama na le kebab te ndenge nini. Nganda kuna ngai lamba madame alamba kata. Nganda kuna nga koleza la kapasi vraiment. Kenalia boye penza ça fait longtemps na bimbula na lia malamu te. Ndaku na nga na lia kana sima pasteur. Na mokili ya lelo na lia kana sima pasteur. Mwasi na nga alamba ka bilobu. Alambi bilobu atena basani ya memi na ndaku ya pasteur. Oyo kotikala kana sa nzungu ndenga na kolia. Soki na lobi na memi ngambo. Na loba te. Ye pasteur na ye liboso. Pasteur na ngai. Daddy na ngai. Daddy na ngai. Bakanga mwana na ndoki. Accompliste na ye na nani. Na pasteur na bango. Bakanga mwana ya papa wana. Kiaza na misala mabe ya sana bondoki. Christine abi. Nga alambaka na ngai ya. Yoka pe mobali. Sere invité ngati. Te problème eza te papa Claude, y a pas de souci na kwa invité yo, numéro na nga téléphone yango ba échanger ba numéro. Mobali aza na kati ya détresse. Po aza na ba souci na ndako na yazo luka ni Doliprane. Doliprane kuta zo luka codeine, po codeine soko meli yango e buka ka penze pesa apungi. Doliprane soko meli e calmer yo kaka. Mais so meli codeine, e ko buko penze mo na penza vrai dodo. Atam ko ngoza wasalo passe ndenge nini. Passe na ko kata. Papa Claude abandi ko benga Christine. Amena na mai makambo ezawa. Maman j'ai dit mon gars, ma copa de 2 mois, de dedans pour mon ngai. Moi ça bata papa mon frère mon gars. Ça les ba bisou na mbuzu. Ya pe ya Zakari tulomba ya ngai ya pasi pe ya bisengo la mami la plus stylée. Je te fais de kamata ba bisou. Ba numéro de téléphone epesa ni babandi ko bengana. Papa Claude abaki na sœur wana Christine a invité. Sœur Christine mukolanga bongami kitoko a invité papa Claude un samedi chez la sœur Christine. Papa Claude pe akei. Tant papa Claude akei akoti na ndako. Ba vanditi li sole bandi babandi ko solola. Ngando ngomoni ngaboye. Nazaka na kimia te na ndako. Ndenge bokenda ba yo bokenda via ba mama. On sabi ngana kenda veya ba mama tena tika mwana nga yimona kende veya ba mama te. Donc ki veya ba mama tena ko tika mwana nga taza mineur ala la yimona kende veye.
abi yo kenda veya ba mama te biteka na kenda kate muta pekisa ko pete habite pona na mwana na kotika mwana nga minere te na kenda veya ba mama eza kozala irresponsable abi mengai na bana na ngai mkiba kenda na ba veya ba mama te na mwana nga 5 ba meke na veya ba mama soki na yebisi mama Irene ko kende te na memi ngambo te dadi akoluka ngai soki dadi amoni ngai te dadi akoluka nga akina ne ko sambela te makenda kapona pasteur na ye dadi papa père spirituel soki amoni ete akoluka ye me mwasi ya moto ya libala dadi akoluka ye po amoni ete ndenge naza awa pasi na pasi papa Claude abandi kozwa pasi na ye abandi kolelela pa ya mama Christine pa alambaki alakisi bo mwasi alambi papa Claude alie alongoli na chemise naza koyebisa bino likambo kaka ndenge ye moko kolo likambo apesaka nde naza koyebisela yango bino alie alongoli na chemise papa alie alongoli chemise atie na kiti mais basali na bama papa na mama te après papa azwi mwa pongi ser nakotya mwa te pema na yo papa pema talanga bato bazaka na église bato bayeba na église baza na mwa tabu mwasi aza na tabu mobali aza na tabu ya mwa hypocrisie kaka apemi ere alamuki ok ma sœur en tout cas merci beaucoup kasi ngai nakei ok likambo te papa Claude okende bie tomona kaka na église kaka na église bamona na église ni vi ni koni comme kutu bayebanaki te eloko moko te basalani kaka testo ser ndeni na koleka bien problème eza te leka na yo est-ce que nakokoya na mwana nga problème eza te papa nga mpe na mwana na ndako papa Claude azwi mwana na ye basimiza ya bakei mwana aza na 15 ans ntango bakomi kuna ser alambaki ser Christine alambaki balie batondi na mwana papa ayebisi mwana koloba na ndako te mwana kutu alobi papa nga kutu nakoloba te mama kutu alingaka nenga te mama wana na mama Irene nga kutu mama alingaka nenga te papa nakoloba eloko moko te koloba te tobandela kolia awa ata na ndako olie malamu te tobandelia na biso awa papa na mwana secret na bango mibale papa kuma alexi mwa 2 jours abengisa Christine akilia alexi mwa 1 jour ake papa kuma kozwa mwana aoke na mwana ebalie bazongi na bango na ndako papa kuma kozwa sourire po baza kopesa maloba kitoko maloba elenge pa ya sa Christine so bakuta na église kara basola kaka na testo papa baza mobali tatali pa bakoyambanga kitoko bakobongisela nga mesa boye nakolia na ndenge ki mobali batyelinga biloko naza kolia ki naza mobali otika mpe boye te tokota bilanga papa alingi ameka mwako soni mwasi ya rapidité ka ye mwabi papa Claude zala mobali ti ndako eza nango vidi nga mpe na nanga mobali te ser na ngai ser me bomba ngai bomba nga na bomba yo tobombana po mama wana soko ayebi toke musika te mwasi oyo avandi aza célibataire azoluka mobali jusqu'au mobali ala maboko ya mutu moko aza konéglige ye aluki badefo ya mwasi wana akomisi yango bakalite bolingo ebandi na papa Claude bolingo ebandi na papa Claude bolingo ebandi na papa Claude papa Claude mbala moko abosani bapasi ya nini ya ndako azalaki nango mama Nito nabota mwana nga aza na 15 ans mwana nga ye mwana nanga natikala nanu kozwa zemi mosusu te me na papa Claude mama nakumbi ya kimokolo nakumbi zemi mama Eliane nabotaka mwana na moko bolingo to batama na papa Claude mama nazwi zemi nazwi mokumba ngabi banda nabota mwana moko na naza kutu zemi te na baventure na nga nasalaka nazwi zemi nakolongola te nayebisi papa Claude papa na naze papa libi nga mpe na boma motu te abi mama Eliane napesa papa Claude bolingo moko oyo kaka ke bolingo papa Claude abandi chemise amemi sapato amemi chemise amemi mama Irene kuna enkipa akipaka mobali te soko alambi atie biloko evanda wana soko kolia olie soko kolia te kolia na opete siko papa Claude loko akoma okende kolia libanda akipaka pe susu te asenga ye ata papa Claude akasuku kuna te
bafemme bayebi konéglige basi bayebi konéglige mpenza mibale bazali botala mwasi avanda célibataire bambula ebele akenda na église kosambela na kozwa ta mutu akuti libala moko eza na désordre akoti na kati ntango akoti na kati abendi mobali na kote na ye azwi mobali kuna na ndako ekoma kaka neti te sikoyo mama Irene aza ba genre basi moko donc ezanga kwa naza kitoko naza boydo naza kuna te a négligeant mobali na façon nyonso tout a négligeant mobali zemi koti kuna papa Claude akangami amesani bazokele nano ya kobata zemi komi 3 mois 6 mois mwasi azemi akomi fasi apenza posa ya mobali azala na ye wana boyebi baze moselinga ya mibali anko mobali ya yo te ya mutu mosusu ozozwa siko zemi wana ezolingaka mobali fasi apembeni na ye elingi mobali fasi azala kaka wana permanent baya kokanga bango ndenge nini bayaki kokanga bango mokolo mosusu papa Claude azosukola mwasi azemi atindi message kalinga za bonjour chérie ça va message na WhatsApp moi c'est ndako atala bo oh c'est Christine mbala moi c'est l'appel yo tinda chérie ça va yo tin message yo tinda mobile nanga ya bi mobile na yo te na tinda mobile na hotel ay faut ça na sali erreur à côté mobile na moi c'est Christine a commis nini mobile atali kaka lokola ba sololi moi ça sololi kotoyo mobali azaki na salle de bain ayebi te basololaki nini po mwasi ayeka na menace yoka réponse ya mobali bongo soki ye ayebi nde babenga mobali chéri mabe eza wapi et pourtant mwasi awanganaki Christine awanganaki papa Claude andimi mais pourquoi papa Claude andimaki il en avait marre papa Claude andimi alobi ke bongo soki ye ayebi babenga mobali chéri mabe eza wapi c'est que ça comme chérie na alobi au monde on a téléphone ce que papa Claude va passer surtout maman Irene na monde sakaye va passer sur maman Irene na monde sakaye wana e Mathieu ko na mutu ko swa ne bandi yo kani singa na zambwa to na zazoba oyebi ndongo nyoko la mwana nanga na bimisa mbo na bingisa bana mibale na poto mais na église na bino bakanga mwana nanga ndoki mwana nanga ndaza ndoki so tozoka na te na ndako eza pona mwana kwa aza innocent na âge ya 10 ans mwana aza innocent oya yo aza ndoki te kaka oya nga ndaza ndoki négligence okipaka ngai te ponga na lia bien yo soko lambeli pasteur na obilubu wana nga na kolia soki olambi bilubu te nga na kolia te bakourse na ndako ozo négliger mosomba kabiloko koleka na tikela ma pasteur na ndako soki eza anniversaire ya pasteur bango ba mama église balati ba uniforme eza anniversaire ya dadi anniversaire ya dadi balati ba uniforme ba sali fête parce que c'est l'anniversaire de leur dadi anniversaire ya dadi balati ba uniforme mobali ya ye moko aza ko négliger aza ko kende ko latela mobali ya mutu ba uniforme ko lambela mobali ya mutu bilubu ba mama pasteur musupe ba koma na négligence ba komisa ba sœur en Christ lokola ba boyi na bango po ba lambela ka bango biloko ya sala musala te ba komisa ba sœur en Christ soki ana kati église ana mukanda te akozwa Jacques naza ko héberger nzoka po komisa ye nani boyi domestique koswane bandi baswani mobali azalaki mafu nazo benga pasteur benga pasteur na bino benga ye pasteur lobane nazo mosi mususu benga ye atali siko ba réponse mobali apesa ye asali appel abengisa Christine yo wanga neti owanga ki mobali aza mobali c'est Christine atenda bazemi temps akati parce que tant akumbaki bando ki so église avanda na ndako azu téléphone akati erakati téléphone papa Claude abimi akeye pa na ye abandi koyebisa ke kuna bino ngata on atindela ko kuku chéri tango lobi chéri ngona nga na baki ke na bosa na ki na nga numéro na wanga na ki na ngai ya bi fa ko to wanga to ko wanga na pourquoi likambo ko wanga na neza te ngana saka su mobali na ete to bimaka ndako moko po toza na bana ki mosi na mobali saka su te
abandi siko kobetela ye makambo oyo abetelaki ye te mois avant soki ye azalaka wana chaque semaine aza na jeune prière agenaka mpo mwana nanga aza ndoki batakaka kaka ye azalaka na donc tokokosala 3 mois tosangisi na ye nzoto te eza makambo mabala ata bana baza na bayoka mpo mokolo bakobala bayebaki kosangisa nzoto elakisi boye bana mboko baza na mayele ebeti nyonso bamona yango na youtube mpo likambo moko mpe nalobi ya mabe awa eza yango te matitila angolaise estce tabu nalobi likambo ya mabe awa yambe te na nga na Toulouse tunelanga ta mama Patricia estce so nalobi basangisi nzoto ya lisumu yango lisumu te bakote na kati ya bilanga babuki mbuma na kati ya jardin d'Eden balie libala wana ekufi kaka boye libala ekufi kaka boye tokosalela yango live bopesa baréponse Christine aza na tort ndenge alingaki papa Claude azalaki mobali ya mama Irene to mama Irene aza na tort ndenge anégligeki mobali na ye mpe mama Christine azwi me nga lokola nabiki awa ezaka makambo kobebisa te eza makambo kobongisa conseil nanu na basi ya mabala mwasi azalaki na ndako ti Christine papa Claude alongwa na ndako ti na mwana na ye bakenda ti me na mwasi na baboteki mpe bana mibale atikele bana baboteki na mwasi azwika mwana na ye oyo bakanga ndoki mwana oyo aza ndoki akenda ye pa ya mama Christine bakomi na bango kovanda kuna nde tozosola boye bakomi kovanda kuna epa ya mama Christine kovanda epa ya mama Christine mwasi lokola ayebi ke papa Claude na mambo église te akenda koyebisa meme pa pasteur na bango ake koyebisa diacre na église tala boye diacre bengi papa Claude alobi komeka su kobenga ngai te afa bobenga nga botalisaka nanu basi oyo bino bandimi na bino ndenge nini mwasi avanda na kati ya ndako ya libala na part na nga nalingi napesa conseil mama kosambela eza mabe te biso so fo tosambela parce que sans nzambe toza eloko te il faut vraiment tosambelaka eza important mais bible yango moko elobi boye yo avokende libanda okende kosambela tika kimia na kati ya ndako na yo ndenge yesu masiya abaki je vous laisse ma paix je vous donne ma paix yo avokende ndako ya nzambe tika kimia na kati ya ndako na yo simo okende ndako ya nzambe nzambe akosilika te soki otiki kimia na ndako nzambe akozala na esengo mpo yo otiki kimia na kati ya ndako ya mobali na yo nsima oke losambo mwasi ya libala soki okuti mobali aza na mwana yo mpo oza na mwana bosangisi linga bango ndenge moko yo bimisi affronté mobali no moto abimisaki mo po abengisa bana baya ezaki deja bolingo preuve d'amour yango wana abimisi mo po na bana baya eza preuve ya bolingo asalelaki yo mpo na nini bolingo kokangaka bana ya baninga bandoki eske okolala moki na ntongo tobiki mwana no mpo aza ndoki fo kaka bana baninga nde bakozala bandoki mwasi ya libala liloba oyo mfumu kanda kaluvila kani konito capital ni 15 pour les intimes mokoto salaki fête ya 20e anniversaire na biso alobi le mariage n'a jamais été acquis ngane navandi abo na kiti avant vanda na bino boy na lambi déjà soka mobali nanga kotima na sali nini na kati émission bango na kiko servir soki nga na osala émission na tie rouge à lèvres makasi na tie penza rouge c'est que papa aza te na makie na nga aza na ye te mais soki papa aza omonaka mwa brillant mwa rouge moko ya mame mpo na nini mpo nayebi ke mobali na nga alinga nga na bamaquillage te yabaka tu es trop belle quand tu es naturelle surtout so nalamuki na pongi voilà ma femme elle est trop belle wana nga naki mwa digi esalinga mwa bilengi yambi te na nga na Toulouse wana naoki sentiment yaya kande oyo kaka sentiment ntango tia papa edo wana basese awa ntango ofiningaki nga soki bacompliment esalanga sentiment soki chéri asalinga bacompliment na ntango soki aza te tala rouge mais eza mpe kaka mabe mpo eza désobéissance mpo mobali na nga alingaki tia barouge wana te bamakiage ane ekomisaka bato lokola onde statu mo bade alingaka na yango te me nga mpe tanke mwasi emona alinga nasala makiage wana so nakayasi nga bi alinga yango te natiki ali nasalika modele na nga kani natiaka mwa poudre na nga ekoki nango parce que motu oyo naza komibongisa mpo na ye alingi bongo te il faut peut-être nasala contre volonté na ye te oza na mobali na yo na kati ya ndako oza na bana yo avokende soki olingi okende losambo na yo ozokende comment s'appelle na veille
oyebisi mobali oke papa na ngai nakende veye so mobali nabi kokende veye te nzambe akoboya yo mpe te akoboya yo te mpo mobali nabi kokende veye te bato bakomaka nabala yesu tikanga me ntango bakoboya yo ozosala makambo ya mabe na yesu apesi yo mokongo mpo na nini amoni ke oza femme insensée parce que Bible le dit une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la renverse par ses propres mains. Na yesu moko oza femme insensée. À côté l'autre pour que église non. Tika na nukimi na kati ndako na yo. Ngai ta unakenda na église. Ceux qui na ki église. Na ki église na tongo na bimaka na 8h. To 8h30 église banda 10h. Pour nous place à garé. Ceux qui na côté église avant na ki l'église na tout na rachere na salle le petit déjeuner rabino kende soko zongi. Ceux qui na ki église ba maman biso église bazanga te ponga na muta ba maman de bomoninga boy na sa muta batu. Bara mamelia memanga ko mamelia ko ngabi avec toute la bonne volonté na ko monter pourquoi na lingi ko 5 minutes te na tike ki mobile nanga na pese ki petit déj te église bandaka 10h et bimi 12h. Ceux qui nasi atolo basi baebanga na ko kende ko tika yote o na re de gare na ko memote o tika ngata na gare na ko memote basi baebanga na bi na ko mema yote parce que ndenge na yebo tiki mobile nanga na mbeto ayebi ke banda église tinda kunanga eza 30 à 45 minutes sur moi embouteillage ezali il faut na zonga na s'occuper na ye cela bien que tika o na zonga ndako après 1h30 te na osala ngote bayebi nga basenga nga tout service te ba yebi ka komema biso te nazaka hypocrite te naza bongo bobi ke na komema bino te na boyi. La fille de ma mère matiti l'angolaise na ajo quand na boso batikinga nana olokotanga et pour olokotanga zana 1m85 azana nzala amino bongo comportement embadi nous vivons ensemble nous mourons ensemble embadi kamunuko. Il y a des principes dans un foyer. Dans le mariage, il y a toujours des principes. Silikati. Il y a côté la gamme, nazana oyangai ni to capitaine ni kiasi pour les intimes on a côté la base yangata naza côté le sabino ndenge makambo eleka pour le bandolela te o ko banda ko sala ba jeune prière inutile tant on sala ba jeune prière wala ceux qui ndenge papa Claude asake kuna pe Christine pe aza ko bakisa doza bolingo aza ko bakisa mona jeune prière na yo soki na ngo mai pango ko sala lo samo na mosusu okomi ya mobile na ngai ya nzambe mobile na ngai ya mobile na ngazonga metango mobile na banda ba mama ko kende vete ngana okende vie ngana kende na kete pona nini ocha mutu makasi na sima nango bandi kolela ba erreur biso ba mama to zaka yango avant yo respecter mutu muso ya libanda il faut banda na respect pa ya mobile na yo banda na ko respecter mobile na yo. Yo kanan o mobile no akoloba avant ou banda ko respecter bato ya libanda o tikinda kuno désordre basa no sokolité papa pasa posa ko petit déj na tongo o te donc na ke prière o ko te zelaka na butu zelaka lobi ni so neza ba faute na bible bibo se privé te. Nous autres, papa, ils ont maman, ya maman, ils ont papa. Pour se priver. Tant que vous avez vendu dans mobile, ciao na mutu. Il y a des femmes qui cherchent aussi les hommes. Ato que dans l'église, il y a pas que dans l'église, ils ont des célibataires ba luka mibali. N'entourage na yo, ils ont des célibataires ba luka mibali. Na musala na ils ont des célibataires. Ce qu'on yebi que ba mususu bazali, âge na yo bazali, moins âgé que toi bazali. Yaya batela oza nango po ozoluka ya lobi oyebite na pete nyonso kaka boye na kozanga koyoka mobali na yo na kozanga kosalela devoir ya kibomwasi. Christine azwi yo mobali Christine alobi m'en fou bazaki pe union libre baboti bana mibale babala ye pe te me ngai bakobala ngai et comme il y a tembe ko la mobile piqué mobile ça basi mbale mobile avani na katikati bakova mobile avani na katikati moko na droite moko na gauche hein dinangolo moko na droite moko na gauche mobile na katikati bo banda siko ko wela e ya lokola équipe ya foot
que le meilleur gagne. Pour les autres, ceux qui ont que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki tata nzamba kalo sakumuna nzamba nibeshe nilbana betu. Bye bye.